Concentré dans ma gamme et civil. La réflexion ce sont les analyses spirituelles. Et puis ça met dans la recherche spirituelle. Et il y a un qui va permettre de réflexion toujours sur l'indépendance spirituelle. La libre spirituelle. L'église qui m'a mis ses accords Kamani na yo mwana Profesa Mokimbamu ibanda kuna tata na yo alingaka nini tata na yo alingaka nini te tata na yo alalaka ndenge nini kolia na ye ezalaka ndenge nini malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso Ochola na yo nzambe tata nzambe mwana kasi soki ocholi nzambe molimo mosantu bolimbisi ezali te mokanda ya tata nzambe nde elobi ndenge wana bitumba oyo ezalaki na likolo ekiti na se lelo lingomba na biso pe tolobi yango lingomba na biso ezali lingomba ya tata Simon Kimbangu molimo mosantu eutaki na likolo nde ekiti awa na se bapapa balobi soki ozalaki na biso na likolo te awa na se pe okozala na biso te Lucifer aye kokota na kati na lingomba mission spéciale na ye ezalaki mpona kobundisa mpona kofrene misala pe mpona kobundisa tata Simon Kimbangu oyo ezalaki na likolo yango ekiti na se oyo ezalaki ya kala yango mpe ekosalemaka lelo ntango toza koloba ya kala il faut toloba mpe ya sika tokoti sikoyo na kati na lingomba le même Lucifer oyo nzambe abwakaka na likolo na ntina ya kozanga kotosa molimo mosantu akoti na lingomba oyo molimo mosantu ayaki kotonga lingomba ya suka misala na ye ezalaki nini kofinga kochola pe kofrene misala ya tata nzambe na kobundisa bana ya tata nzambe awa na se to na kati na lingomba na biso eske akochange musala to akosala le meme musala soki Lucifer akokontinue kosala le meme musala oyo ye akitelaki na se ntango akoti na lingomba ya tata Simon Kimbangu yo na ngai etake kimbangiste totala malamu misala nini toza kosala eske toza kochola tata Simon Kimbangu eske toza kobundisa tata Simon Kimbangu eske toza kochola misala ya tata Simon Kimbangu soki tozali kochola misala ya tata Simon Kimbangu baye Lucifer akitaki na bango mosala nini oyo bango babandaki kosala kochola kofinga pe kobundisa mosala ya tata nzambe pe kobundisa mosala ya tata nzambe bapapa bayebisi biso Lucifer akota na kati na lingomba totala mosala nini pe oyo Lucifer azali kosala na kati na lingomba soki yo ocholaka tata Simon Kimbangu soki yo ocholaka misala ya tata Simon Kimbangu soki yo otungisaka bana ya tata Simon Kimbangu ozali disciple ya Lucifer to ozali disciple ya tata nzambe parce que bitumba oyo ezali mayema salemaka na likolo yango pe ezali kosalema ekotaki na kati na lingomba le même mouvement de Dieu et mouvement de Lucifer qui s'était fait au ciel ce sont les mêmes mouvements qui se manifestent dans l'église kimbongiste tozalaki na nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu na 1921 alobi na kobotama na 1918 papa Simon Kimbangu ya liputa a prophétisé encore na kobotama na 1951
Ce qui veut dire les 3 personnes entre Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu 21, Papa Simon Kimbangu 18, Papa Simon Kimbangu 51, bazali motomoko. Lingomba etongami, Lucifer akoti na kati na lingomba. Total. Tango Lucifer akoti na kati na lingomba. Eski akozala musika ya bapapa to akozala pembeni ya bapapa. Parce que na likolo Satan azalaki proche collaborateur ya Tata Nzambe. Antango ayoki ete Nzambe akiti na bonzambe na ye na se na tango na se na mokili yepe aye kokota na kati na lingomba. Eski Lucifer wana oyo azalaki proche ya Tata Nzambe na likolo, tango ye akoti na lingomba akozala mosika na bapapa to akozala pembeni kaka na bapapa. Eske soki na likolo azalaki proche collaborateur, azalaki attaché na banzambe, ce qui veut dire awa na kati na lingomba pe Lucifer il faut azala pe kaka proche collaborateur, parce que ye alingaka kibokonzi akoki kozala mondimité. Mais Lucifer objectif na ye ezalaki te ete ye abanda kaka kosalela Tata Nzambe. Objectif ya Lucifer ezalaki ete ye pe bakoka kofukamela ye, ye pe akota na kati ya trône ya Tata Nzambe po ete akoka kozala Nzambe. Voilà l'objectif majeur ya Lucifer. Bokabwani eye pe lisusu kolanda na kati ya lingomba. Total mouvement. Tango nini bokabwani ekoti na kati ya lingomba. Tata Fumwambanza oyo tobengi ye Kolo Yesu. Tango aye kozwa bokonzi alege yango epai ya Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo tolobi ete incarnation ya Tata Diangenda, incarnation ya Tata Simon Kimbangu ya 1921 oyo azali représentant physique ya Molimo Mosantu. Tango Kolo Yesu Papa Fumwambanza aye kolege pouvoir epai ya Tata Molimo Mosantu, ce sont les mêmes mouvements. Oye salema ki na likolo yango esalemi na kati na lingomba na biso. Tango Papa Fumwambanza aye koloba ngai na kei bokonzi etikali epai ya yo Kiangani, Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Mosantu. Mbilinga ekoti ndenge ekotelaki na likolo tango Kolo Yesu alegaki pouvoir epai ya Saint-Esprit, Satan imaki. Les mêmes mouvements oyo pe eye kosalema na kati ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Tango Kolo Yesu Papa Fumwambanza alege bokonzi epai ya Tata Simon Kimbangu oyo azali Molimo Mosantu. Mbilinga ekoti mingi bayimi balobi te biso tokondimela yete, mingi pe balobi biso tokotosa yete. Otali esika bokabwani eyaki kokota oyo esalemaki na kala, oyo esalemaki na likolo yango pe eye kosalema na kati na lingomba na biso. Les mêmes personnes, le mouvement ya Tata Nzambe na mouvement ya Lucifer. Nini eyaki kosalema tango Papa Simon Kimbangu Kiangani azwi bokonzi etake Molimo Mosantu. Alobi à partir ya lelo na signé résolution. Baye babandaki komitia na sika ya bonzambe na bango ekwei. Baye babandaki kotungisa musala ya Tata Nzambe esika wana suka na bango emonani. Tango bonzambe na bango ekwei, ils ont fait un mouvement. Il faut passer le mouvement. Mouvement wana ekozala nini? Tokanisa oyo elekaki na tango na kala na likolo. Mouvement oyo esalemaki na likolo
ange de lumière Satan azwaki bato na ye oyo bandimelaki ye pe oyo bayokelaki ye amemaki bango na se. Les analyses spirituelles nalobaki yango très bien. Soki ozali na bonzambe kati na yo te oko comprendre makambo oyo nga nazali koloba te. Baboyi koyokela tata Simoki Mbangu Molimo Mosantu nini oyo eye kosalema na kati na Lingomba. Tolobi ete tata Simoki Mbangu kenga ni Molimo Mosantu balobi te, biso tokoyokela ye te, biso toyebi ye te. Mouvement wana oyo esalemaki na likolo, le même mouvement eye kosalema na kati na Lingomba na biso. Ba analyse spirituelle oyo toza kosala eza ko permettre biso toyeba kososola posa ya Nzambe. Mutu na mutu ayeba musala oyo azali kosala, parce que bato mingi baza ko jouer ba rôle ya Satan, mais aza koyeba te ke aza ko jouer rôle ya Satan. Mingi na kati na Lingomba na biso baza ko jouer ba rôle ya ba ange de Satan, mais baza koyeba te ke baza ko jouer ba rôle ya ba ange de Satan. Alors ba analyse spirituelle na biso toza kosala po e permettre mutu na mutu azala na âme et conscience ya koyeba rôle nini oyo ye azali kosala kojouer na kati ya Lingomba ya tata Simoki Mbangu. Rôle na yo ezali nini? Ozali kojouer rôle oyo Satan na ba ange na ye babandaki kojouer tango bakitaki na se, to ozali kojouer rôle oyo tata Nzambe apesi yo po ete okoka kosalela ye. Soki ozali kojouer rôle oyo tata Nzambe apesi yo, pona nini ozali kochola? Totala le même mouvement oyo esalemaki na likolo yango eye kosalema na kati na Lingomba na biso. Mingi kati na biso balongwe balandi moto songolo, balandi moto kei. Misala na yo ezali nini? Parce que tango Satana abwakemaki na se, abandaki kotuka tata Nzambe, abandaki kochola tata Nzambe, abandaki kobundisa pe misala ya tata Nzambe. Tango yo olongwa na Lingomba okei kobatama esika songolo to esika pakala, omemi baye bandimeli yo, omemi pe baye ozali na bokonzi likolo na bango. Misala na yo ezali nini? Pe misala ya baye balandi yo ezali nini? Esika yo na ngai tata mama Kimbangiste tozali tokanisa to sosola. Musala na yo ezali nini? Kanisa malamu na solo pe na bokebi. Mouvement oyo esalemaki na likolo entre tata Nzambe na Lucifer na tina ya kozanga kotosa Molimo Mosantu. Le même mouvement oyo esalemi na kati ya Lingomba ya tata Simoki Mbangu oyo abiangami Molimo Mosantu. Les analyses spirituelles eza ko permettre yo oyeba kozwa décision na esika oyo yo otelemeli, pe eza ko permettre biso na yo toyeba posa ya Nzambe, tosala oyo Nzambe alingi po ete oyo ye abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Misala na yo ezali nini? Ya kochola, ya kofinga, ya kotungisa bana ya tata Simoki Mbangu. Pamba te baye bakitaki na ye na Lucifer na se, misala na bango ezalaki kochola, kofinga pe kotuka. Yo lokola ose déplacer aussi longtemps ba papa balobaki totiki bino na cercle. Moto abima te. Na tango oyo yo bimi omemi bato, na tango oyo yo bimi
Olandi moto songolo to moto pakala. Vous avez fait les mêmes mouvements que Lucifer, Satan avait fait. On salit les mêmes mouvements où Lucifer a salaki na likolo. Likolo ya kozanga kotosa nani molimo mosantu. Le même mutu oyo Lucifer aboyaki kotosa na likolo. Le même mutu pe oyo Lucifer na kati na lingomba ya tata Simoki Mbangu aboyi kotosa oyo babengi ye tata Simoki Mbangu molimo mosantu. Tata balandi ya l'équimongisme en marche ndenge tolobaki chaque fois tosalaka baanalyse spirituelle pour permettre yo na ngai toyeba esika nini totelemeli soki ezali esika ya mabe toyeba kozwa décision tosala oyo nzambe alingi po ete oyo nzambe abongiselaki biso mpe tokoka kozwa yango. Tosali juste moi analyse spirituelle oyo mpona kolakisa mouvement ya nzambe oyo esalemaka na likolo na oyo ezali kosalema na se. Lingomba na biso ya tata Simoki Mbangu ndenge toyebi Satan selon maloba ya papa Satan akota na kati ya lingomba. C'est-à-dire le même soki Satan akota na kati ya lingomba, ce qui veut dire tokoluka te toyeba Satan azali nani, mais tokoyeba ye à travers mouvement oyo Satan salaki na likolo na se ye na ba disciple na ye. Le même mouvement oyo biso tosali na analyse spirituelle na biso, le même geste nde tomeki ko étudier yango na kati na lingomba nde toza komona les mêmes productions, les mêmes effets, les mêmes événements selon les analyses spirituelles oyo toza kosala na kati ya l'équimongisme en marche. Tokokela bino musika te tokosuka awa cher ami téléspectateurs bana ya tata Simoki Mbangu esika ozali na est sud nord sosola topesi bino flash oyo pona et permettre bino boyeba musala oza kosala parce que parfois oza ko servir Satan sans le savoir que oza ko servir Satan. Oza ko jouer rôle ya ba disciple ya Satan sans que oyeba que oza ko jouer rôle ya ba disciple ya Satan. Oyeba que rôle oyo ozali kosala ezali rôle ya ba disciple ya Satan. Tango kolo Yesu alobi na Satan kende epai ya molimo mosantu, Satan alobi jamais nga na kozala quatrième personnalité na trône ya bonzambe. Or que Satan azalaki ko faire partie na trône ya bonzambe te. Les mêmes mouvements pe oyo esalemi na kati ya lingomba na biso. Kolo Yesu papa Fumambanza a légué pouvoir epai ya molimo mosantu oyo tobengi ye papa Simoki Mbangu Kiangani. Tango papa Simoki Mbangu Kiangani azwi bokonzi mingi balobi te yete biso toyebi yete atanga te asala makanisi oyo Lucifer azalaki na yango ete yepe azali ko faire partir na trône ya bonzambe. Ekwesi bonzambe na ye pamba te ezalaki bonzambe ya koyimayima, ezalaki bonzambe ya keba yango tokomonaka Lucifer ayebaki mingi pamba te azalaki pembeni ya nzambe. Yo na ngai tala kaka esika tozali mingi baye babimisaka basekre ya lingomba ya tata Simoki Mbangu ezali baye bazali sosola kaka esika ozali mwana ya papa Simoki Mbangu. Sala ba analyse spirituelle tala malamu banani bayebi secret ya lingomba makasi ezalaki banani bayebi yango mingi kasi koyeba oyo bango bayebi ezalaki pamba te bazalaki pembeni na nzambe mais bonzambe kati na bango ezali te. Tokosuka awa merci na baye bozwi tango ya kulanda biso na kati ya ba analyse spirituelle na biso tokosalaka nde totombeli bino sengo na baoyo baketoma na motima pamba te bakoka bakumana oyo na ngai na papa Simoki Mbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Concentré dans ma gamme
La réflexion la biso tokosalaka ndenge tokolobaka ce sont les analyses spirituelles epesameli biso na nzela ya barecherche oyo tosalaka yango moto eza kopermettre biso tomema baréflexion na biso mosika tozolobela toujours sur l'indépendance spirituelle ndenge toyebeli yango na bamboka nyonso baza nini mpo tozala libre spirituel mingi oyo église ekimbangisi eza komerche comme secret